dossier peut à faire grâce Luzolo. Grâce Luzolo, bande konanga kale boyebi azalaka bongo comédien na biso. Ba fan nyonso ya grâce Luzolo, est-ce que vous allez, s'il vous plaît, ce que linga grâce Luzolo, komela biso kana commentaire grâce ou rien. Et puis, quand est au kendinango, komelanga bisika yozo ozolandanga, ce que ozana poto, yebisa mama étoiline poto. Ce que vous avez en France, okomi kaka, France. Ce que vous avez en Kisasa, okomi Kisasa. Ce que vous avez en Lubumbashi, olobi ki Lubumbashi. Ce que vous avez en Kisangani, bisika nyonso zali yo komelanga ka na commentaire, ezalaka bien na yebaka, batu bazotalanga lipai nini. Eza toujours bongo. Hein? Na système a bien. Voilà. Toko tana mozindo ya dossier ya situation concernant Grâce Luzolo. Grâce Luzolo azalaka bongo comédien ya mboka na biso. Tango to benga ba comédien, to yebike tozana ba Yagabi, tozana ba Bijou la reine, tozana ba Poutine de l'écriture la patrona, tozana ba Mam Cécile la bisalu, tozana ba Péchalove o to benga ka Mobutu ya théâtre la famille. En tout cas, ba comédien bazalaka na bango ebele na ndenge moko ya kosakana te. Lelo toye na dossier ya Grâce Luzolo, comédien munene. Tango to beta déjà lisolo ya comédien munene toyebi Grâce Luzolo akomaki pe kokende ko jouaka na Nigeria babande obenga Grâce Luzolo azokenda ko jouer. En tout cas, ebande osala fierté ya makasi surtout pour la République démocratique du Congo. La famille na système kaka ya kitoko. Grâce Luzolo lelo au cœur d'un grand scandale, problème eza nini. Toyebi ke Grâce Luzolo azalaka moko ya ba comédien oyo azalaka na ye indépendant. Tono lo ba indépendant, cela veut dire que apé sa position te. Grâce Luzolo et pas ya Mams na SB akenda ko jouer et pas ya Belvi Kandi Poutine de l'écriture la patrona. Na Bellard production akendaka. Grâce Luzolo pe akomaka mosusu papa bikioma po akomaka pe ba film kitoko. Grâce Luzolo bisika nyonso babengisaka ye ba producteur bengaka ye na JS production mosusu akendaka azalaka na problème na mutute. Toye kolala tolamuki to mona ka ba message to mona bandeko na biso mosusu baye ko sala ba analyse na bango. Tout le monde a bandé qu'on a biso mosusu ba ye ko banda ko finga Grâce Luzolo. Pourquoi? Parce que Grâce Luzolo a salaki vidéo moko ya ye na Poutine la patronne na Belvi Kandi baza na vidéo na bango baso solo la kana restaurant moko ya bien likolo kuna Grâce Luzolo aye kokoma ma mama d'amour motema na yo malamu epesaka nga makanisi ya kokanisa mama nanga oya kufa bolingo o pesaka nga namonaka bolingo wana na bandozo wango epa ya mama na biso me yo pesaka nga bolingo wana na considéraka yo neti mama nanga oza vraiment mama nanga maloba wana bandeko nanga Grâce akomi mbala moko mafinga eke zongi kote ya Grâce Luzolo batu bafingi kande boyebi kofinga o bafinga ki Grâce Luzolo komi makambo ya kofinga Belvi Kandi balobi Belvi Kandi awele lesaka donc awele la kobenga Grâce Luzolo soki ka azana filme akomi ko wele la kobenga ka Grâce po ayebi ke Grâce pe na ba maison mosusu babenga saka ye awele sa abenga saka Grâce akende ko jouer ka epa na ye akenda ka ko jouer epa ya batu mosusu te. Congolais tozala bandoki na Congo na biso penza batu penza ya mitema malamu. Est-ce que tozalaka penza ebele? Comment tokomaka tina niveau ya boye? Tozana ba film ebele pour votre information soki toke kota ele pa ya Belvi. Tokoma nanu na makambo nanu ya Belvi awele tsaka Grâce Luzolo. Soki toke kotala na ba film mosusu ya Belvi. Présence ya Grâce Luzolo ezalaka te. Belvi apesaka mutu selon rôle. Soki amonike na rôle oyo na ozala na posa ya Grâce Luzolo akomema Grâce Luzolo. Soki amonike na rôle oyo na ozala na besoin ya Ronel aoluka Ronel. Soki Ronel azate akoluka mutu oyo ajouaka neti Ronel apesa ye rôle wana. De la même façon avec Sila Bisalu yepe a travaillé sur rôle. Et aussi bazalaka toujours na batu o bayebike
soki on a pesi azate aza disponible te na opesa oyo soki oyo akomona na te na opesa oyo ba travaillaka bongo ekendaka pe bongo. Grâce Luzolo lelo boye ko finga ye na message oyo akomeli Belleville ke Grâce Luzolo aza hypocrite na ba place mosusu akendaka ko jouer mais parce que Belleville aza na spectacle ya munene Grâce Luzolo alingi alakisa bolingo. Grâce Luzolo ko poste Belleville kandi ebandi lelo te pour votre information. Grâce Luzolo abandi ko poste Belleville kandi depuis kala na ba série kutu nanu ba bengisa ye ata na SBT. Grâce Luzolo déjà abandaki ko poste Belleville. Apostaka Belleville, apostaka pe na douche. Alobaka toujours mutu apesa ye ba posa ya ko jouer ezalaki bongo douche. Mais mutu a forma ye, mutu apesa poa na kistar na ye eza bongo Belleville. Apostaka toujours Belleville. Na omona hypocrisie obo benga Grâce Luzolo lelo te. Na oyeba te. Donc biso soki totali bien na communauté na biso eza communauté moko ba comédien nyonso bazaka mabe. Comédien nyonso na Congo na biso azaka mabe. Na ndenge nga na o comprendre communauté na biso. Ba comédien nyonso ba o nyonso ba jouaka biso ba congolais tokendaka na bango ka mabe. Eza na comédien moko te o penza biso tozwaka en valeur. Biso penza toyaka kande to mona. Na utaki kolanda a vidéo moko ya mwana na biso leki na biso Regina Daniel, nigérienne, na mona kiye. La famille, autaki ko divorcer na mobali na ye, mais il fallait ko mona ba Nigérien combien ba bande soutenir mwana wana. Bien que la plupart ya ba Nigérien batika la kolinga libala mwana wana te. Mais tango ekomaki ke mwana wana lingi a divorcer, il fallait voir comment communauté eyaki ko soutenir ye. Awa tozole bana vidéo on atalaki nanda kuna ye Messi Johnson ye wana ake kosombela ye biloko ya cuisine ake kotika nanda kuna ye. Mais communauté na biso oh malamu to ya kobimisa nyonso tokende koluka mobala ya Regina Daniel bakende koluka na ba vidéo na ba photo makambo ya vie na ye nyonso mobali aya komataka na live aya kofinga mwasi na ye wana communauté na biso. Donc na ndenge toza boye Grâce Luzolo aza libre a reposter te mutu alingi. Grâce Luzolo na ndenge aza boye aza na droite ya kobandaka kopostaka batu. Chers comédiens, na lingi na pesa bino pe conseil bino ba comédien bolingi ko futa ba journaliste mbongo. Po ba bandaka ko finga baninga mosusu na mitu na bino. Botika. Bomoni makambo ekweli mishu Bomoni makambo ekweli mishu. Mishu ya wana bando futa ba kroni mama na ba kroni fati ebele. Mishu futa ba journaliste ebele. Baba na kofingela kaye batu. Baba na kobimisaka ba matière baninga. Pona koya ko sibisa baninga mosusu batushi. Lelo tokomi wapi na makambo ya mishu. Ezalaki ya kobatama pendant des années soki 5 ans passés yango lelo ye kobima. Yango lelo ya makambo ya mishu ekomi kobima. Quelle honte. Botika ba comportement ya bongo. Soki lelo oyo tolobelaka ba comédien mosusu parce que eza kaka na ba comédien mosusu ba star mosusu ya mboka na biso oyo penza bazalaka vandi aye kotindela yo mwa message na kunzu mama Etoile kendo fingela nga mutu kinga kutu na finga kananga te. Soki oye na ofinga te na appréciaka toujours musala na bango. Na appréciaka toujours façon na bango o ba travaillaka. Mutu soki azo sala musala malonga, il faut ko appréciaka. Mutu soki azo sala musala ya bien, il faut ko appréciaka. Balobaka toujours bongo. Bo apprécier mutu. Et ko pesa ye lisusu makasi ya ko continuer ka toujours ko sala musala malonga. Mais bino soki bozalaka batu moko bolengi bino ezaka mafinga. Bokotika la ko sunga ka baninga mosusu te. Vie ekendaka pe bongo. S'il vous plaît, chers compatriotes, totika Grâce Luzolo avanda. Ane banda bo banda na Grâce. Grâce musala na ye wana azalaki na chacha d'or pour na visibilité. Ye wana siko awa nini. Bo bande lisusu apostaka Belleville mabete. Azala na chacha d'or o basi bakabwana bolingo na bango ekufa. Bana batu bolandela ka Grâce. Botika pe Grâce avandaka. Mosusu botika pe batu mosusu bavandaka. Grâce Luzolo azape libre osala ka pe vi na ye
yo sala kapi makambo na ye ya osala pe oya ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko dossier pe à faire grâce Luzolo bandeko nanga kande boyebi azalaka bongo comédien na biso ba fan nyonso ya grâce Luzolo est-ce que vous allez s'il vous plaît ce que linga grâce Luzolo komela biso kana commentaire grâce ou rien et puis kande to kendi nango komelanga bisika yo ozolandanga soki oza na poto yebisa mama Étoiline poto soki oza na France okomi kaka France soki oza na Kisasa okomi Kisasa soki oza na Lubumbashi olobi ki Lubumbashi soki oza na Kisangani bisika nyonso ozali yo komelanga kaka na commentaire ezalaka bien na yebaka batu bazotalanga lipai nini eza toujours bongo na système bien voilà. Tokota na mozindo ya dossier ya situation concernant Grâce Luzolo. Grâce Luzolo azalaka bongo comédien ya mboka na biso. Tango to benga ba comédien, to yebi ke tozana ba Yagabi, tozana ba Bijou la reine, tozana ba Poutine de l'écriture la patrona, tozana ba Mam Cécile la bisalu, tozana ba Péchalove oto benga ka Mobutu ya théâtre la famille. En tout cas, ba comédien bazalaka na bango ebele na ndenge moko ya kosakana te. Lelo toye na dossier ya Grâce Luzolo, comédien munene. Tango to beta déjà lisolo ya comédien munene toyebi Grâce Luzolo akomaki pe kokende ko jouaka na Nigeria babande obenga Grâce Luzolo azokenda ka ko jouer. En tout cas, ebando sala fierté ya makasi surtout pour la République démocratique du Congo. La famille na système kaka ya kitoko. Grâce Luzolo lelo au cœur d'un grand scandale, problème eza nini. Toyebi ke Grâce Luzolo azalaka moko ya ba comédien oyo azalaka na ye indépendant. Tono lo ba indépendant cela veut dire que apé sa position te. Grâce Luzolo et pas ya Mams na SB kenda ko jouer et pas ya Belvi Kandi Poutine de l'écriture la patrona. Na Bellar production akendaka. Grâce Luzolo pe akomaka mosusu papa bikioma po akomaka pe ba film kitoko. Grâce Luzolo bisika nyonso babengisaka ye ba producteur bengaka ye na JS production mosusu akendaka azalaka na problème na mutute. Toye kolala tolamuki to mona ka ba message to mona bandeko na biso mosusu baye ko sala ba analyse na bango to mona bandeko na biso mosusu baye ko banda ko finga Grâce Luzolo. Pourquoi? Parce que Grâce Luzolo asalaki vidéo moko ya ye na Poutine la patron na Belvi Kandi baza na vidéo na bango baso solo la kana restaurant moko ya bien likolo kuna Grâce Luzolo aye kokoma ma mama d'amour motema na yo malamu epesaka nga makanisi
ya kokanisa mama nanga oya kufa. Bolingo opesaka nga namonaka bolingo wana na bandozo wango epa ya mama na biso. Mais yo pesaka nga bolingo wana na considéraka yo neti mama nanga. Oza vraiment mama nanga. Maloba wana bandeko nanga grâce à komi mbala moko mafinga eke zongi côté ya grâce Luzolo. Batu bafingi kande boyebi kofinga o bafinga ki grâce Luzolo komi makambo ya kofinga Belvi Kandi. Balobi Belvi Kandi awele lesaka donc awele la kobenga grâce Luzolo. Soki ka azana filme akomi ko wele la kobenga ka grâce po ayebi ke grâce pe na ba maison mosusu babenga saka ye ye awele sa abenga saka grâce akende ko jouer ka epa na ye akendaka ko jouer epa ya batu mosusu te. Congolais tozala bandoki na Congo na biso penza batu penza ya mitema malamu. Est-ce que tozala ka penza ebele? Hein? Comment tokomaka tina niveau ya ba niveau ya boye? Tozana ba film ebele pour votre information. Soki toke kota ele pa ya Belvi. Tokoma nanu, hein? Na makambo nanu ya Belvi awele saka grâce Luzolo. Soki toke kotala na ba film mosusu ya Belvi. Présence ya grâce Luzolo ezalaka te. Belvi apesaka mutu selon rôle. Soki amoni ke na rôle oyo na ozala na posa ya grâce Luzolo akomema grâce Luzolo. Soki amoni ke na rôle oyo na ozala na besoin Ronel aoluka Ronel. Soki Ronel azate akoluka mutu oyo ajouaka neti Ronel apesa ye rôle wana. De la même façon avec Sila Bisalu. Yepe a travaillaka sur rôle. Et aussi bazalaka toujours na batu o bayebi ke soki on a pesi azate aza disponible te na opesa oyo. Soki oyo akomona na te na opesa oyo ba travaillaka bongo ekendaka pe bongo. Grâce Luzolo lelo boyo ko finga ye na message o akomeli Belvi ke grâce Luzolo aza hypocrite na ba place mosusu akendaka ko jouer mais parce que Belvi aza na spectacle a munene. Grâce Luzolo alingi alakisa bolingo. Grâce Luzolo ko poste Belvi Kandi et bandi lelo te pour votre information. Grâce Luzolo abanda ko poste Belvi Kandi depuis kala na ba série kutu nanu ba bengisa ya ata na SBT. Grâce Luzolo déjà abanda ki ko poste Belvi. Apostaka Belvi, apostaka pe na douche. Alobaka toujours mutu apesa ye ba posa ya ko jouer zalaki bongo douche. Mais mutu a forma ye, mutu apesa poa na kistar na ye eza bongo Belvi. Apostaka toujours Belvi. Na omona hypocrisie obo benga grâce Luzolo lelo te. Na oye bate. Donc biso soki totali bien na communauté na biso, eza communauté moko ba comédien nyonso bazaka mabe. Comédien nyonso na Congo na biso azaka mabe. Na ndenge nga na o comprendre communauté na biso. Ba comédien nyonso ba o nyonso ba jouaka biso ba congolais tokendaka na bango ka mabe. Eza na comédien moko te o penza biso tozwaka en valeur. Biso penza toyaka kande tomona. Na utaki kolanda a video moko ya mwana na biso leki na biso Regina Daniel, nigérienne. Na mona kiye. La famille. A utaki ko divorcer na mobali na ye, mais il fallait ko mona ba Nigérien combien ba bande o soutenir mwana wana. Bien que la plupart ya ba Nigérien batika la kolinga libala mwana wana te. Mais tango ekomaki ke mwana wana lingi a divorcé, il fallait voir comment communauté eyaki ko soutenir ye. Awa tozo le bana vidéo on atalaki nanda kuna ye. Messi Johnson ye wana ke ko sombela ye biloko ya cuisine. Ake ko tika nanda kuna ye. Mais communauté na biso, oh, malamu to ya ko bimisa nyonso to kende ko luka mobala ya Regina Daniel, ba kende ko luka na ba video, na ba photo, makambo ya vi na ye nyonso mobali aya ko mataka na live, aya ko finga mwasi na ye wana communauté na biso. Donc na ndenge toza boye grâce Luzolo aza libre a poster te mutu alingi. Grâce Luzolo na ndenge aza boye aza na droit te ya ko bandaka ko postaka batu. Chers comédiens, nalingi na pesa bino pe conseil hein. Bino ba comédien bolingi ko futa ba journaliste mbongo. Po ba bandaka ko finga baninga mosusu na mitu na bino. Botika. Bomoni makambo eko eli mishu hein. Bomoni makambo eko eli mishu. Mishu ye wana bando futa ba kroni mama na ba kroni fati ebele. Mishu afuta ba journaliste ebele.
baba na kofingela kaye batu baba na kobimisaka ba matière baninga pona koya ko sibisa baninga mosusu batushi lelo tokomi wapi na makambo ya mishu ezalaki ya kobatama pendant des années soki 5 ans passé yango lelo eye kobima yango lelo ya makambo ya mishu ekomi kobima quelle honte botika ba comportement ya bongo soki lelo oyo tolobelaka ba comédien mosusu parce que eza kaka na ba comédien mosusu ba star mosusu ya mboka na biso oyo penza bazalaka vandi aye kotindela yo mwa message na kunzu mama etwali kendo fingela nga mutuki nga kutu na finga kana ngate soki oye na ofinga te na appréciaka toujours musala na bango na appréciaka toujours façon na bango o ba travaillaka mutu soki azosala musala malonga il faut ko appréciaka mutu soki azosala musala ya bien il faut qu'on apprécie ka balobaka toujours bongo bo apprécier mutu et ko pesa eli susu makasi ya ko continuer ka toujours ko sala musala malunga mais bino soki bozalaka batu moko bolengi bino ezaka mafinga bokotikala ko sunga ka baninga mosusu te vie ekendaka pe bongo s'il vous plaît chers compatriotes totika grâce luzolo avanda ane banda bo banda na grâce musala na ye wana azalaki na chacha d'or pour na visibilité ye wana siko awa nini bobandi lisusu apostaka Belleville mabete azala na chacha d'or o basi bakabwana bolingo na bango ekufa bana batu bolandela ka grâce botika pe grâce avandaka mosusu botika pe batu mosusu bavandaka grâce luzolo azape libre osalaka pe vi na ye yosalaka pe makamu na ye ya osala pe oya ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko